Tinel. Nani? Double Tinel. Double Madoussou. Double calibre 12. Double. Non, Farira Salika ke makambo biso tozalaka na Bercy. Toyebisa bango ke makambo tomona toyebisa bango ke ba musicien bazo jouer ba grand rôle ya mabe bazali ba accompagnateur. Chaka Farira na ba Félix na ba Jean-Pierre Mbemba na ba Katum bango to bazali les oiseaux de même plumage ba bato bazo soutenir souffrance à peu par rapport à ba intérêt na bango personnel. Les lobby ils ont grande humiliation. Que les lois Macron a comme la Massago le commandé ce que a que ça la pibi ya biero à Salaki mais il a dit que fallait pas que d'accord na qu'on l'accepte côté à Botamaka pas à la bakilo na ba beau frère Mané Farira akona na bandale siko na bloqué na sima et pas la bango siko mimaki siko mobali na et pas ba kilo donc ma comme mobali il y a double Tinel double mobali a fallu mais il y a un mobile na et mobali ndé président de la République mobali musicien na robien a ke bon monde ba to ba ki okanga Badi passa night. Batabanzalelo. Le bi commandé sur le bi. Et ce monnaie ba on a ba sende. Et Farira bon a kina sende. Emmanuel Macron la te senglete pas la senglete. Ba topé ba yaki kokanga na ba yipe na ba senglete. Ba ikake bokilo na biso aye to mena mo bière bon mon aye. Donc indio baké. C'est un voyou. Bon, moi, je suis bunda là, policier belge. Quand on va pointer Macron, d'ailleurs, il y a déjà un incident diplomatique grave. Le président pointe à Galola. Donc, ceux qui Gisèle Imperaboy. Katuka, tout fit toi ma moeba. Et l'autre, il y a Macron en Guana. Nini? Tout fit toi ma moeba. Pourquoi il y a un spécialiste dans Bango? Bango, pesa, wana na koti na ya kati te on a beti ga likolo. Po baza soka nyati ne wana nyati pesa ngana ebi lo bango mena lo bangati. Amone. Tanga bando ke na Macron a bi ki alinga ki azo ngo pesa tout fit toi mamweba. Mais ebi te so molimo. Oui, papi gagne tout le belle vie. Tout le naka mini papi gagne tout le belle vie. Mbe ozui. Azalaka muninga na yote pe na kotikala ka ozala muninga na yote. Papi gagne tout le belle vie. Makambo nyonso na maboko ya papi gagne tout le belle vie papi gagne émission kitoko oyo faut kolandaka pona kopesa makambo yango to bisimino ki nazalaka muninga na ote na kotikala pe kozala muninga no te pe to kosala pe compte yozafa quoi ngai as artiste donc voilà ça ne va pas non ngai chez Lamputu nazalaka muninga na yote papi gagne tolobe la vie ngai chez Lamputu nazalaka moninga na yote papi gagne tolobe la vie pe na kotikala jamais kozala moninga na yo donc tolobe la nde vie papi gagne toko Deyo Brondo nazalaka moninga na yote pe na kotikala pe kozala moninga na yote papi gagne tolobe la vie gomu chuchu Supu. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Mister Siatol. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga note. Papi Gen tolobe la vie. Avec Adi Londolé, c'est le jeu, c'est beau comme un gueux, je vous dis. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen, tolobe la vie. Papi Gen, tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga.
L'homme prudent voit le mal de loin. Très chers amis, chers abonnés, Topé Sibino Mbote partout, vous disposez à Kabatan, qu'on a vu à travers Tolo Bela Vie officiel. Je pense au monde déjà derrière Oyo, Boyebi déjà Nazawapi. Donc, Awezali, membre et peuple Mokonzi. Nazana Bango. Information Zali sur l'étoile, Boyebi Binomoro déjà, Emmanuel Macron, Azana Kinshasa, Boyebi démarche à Sali, pas comme à Kinshasa, et tout. Et puis, conférence de presse sur Sali, na Félix Tshisekedi. Alors, il y a impression, il y a peuple Mokonzi. Oui, un bon beauté. Mbote, merci beaucoup, Papi Gen, ça fait longtemps. Hein? Ça fait très longtemps. En tout cas, vraiment. Malheureusement, on a ça là. On se fait un peu gâté, hein? Comme il paye, non, 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 Nazara Moni. C'est là la reste de la longtemps. Donc, Papi Gen, tu s'appelles trop. Bon, il est à la case. Il y a qui Bruxelles, il a percé. Jamais. Commandé Sozana, il y a aidé à Zana, où ils achètent la la vie, compagnie de la bitombe belé, donc il fait comme appelle la bitombe na suka. Donc ma maison les cabisso aussi tout le bango belé awa. Félix Tchilo le dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. Biso tout le bango na lingala, Macron a qui kolobango na français, pour le comme tout le français, ah ouais bon, ouais bi français so Emmanuel Macron a dit que libake motonabino azwakate motonabino avant de avoir l'accord il dirige rien, il maîtrise rien, il contrôle rien. Sauf qu'avant de dire pour Canada après ça il pouvoir, sans pouvoir, il y a un monde qui a un avion à la République. Et bon, Félix a dit que Atabino Mobino Boyebi qui Rwanda a agressé biso tout wana ça m'avait. Nalobi Félix a le connaître pour Félix a mon musala ya Kagame. On est ça ba théâtre. On comprend. Félix Negazana a ko protéger ben intérêt n'est pas Kagame, na intérêt n'est pas Kanambe patronae. Pourquoi l'histoire de Kanambe? Les autres que de Kagame moto a saltan biso na iso. To bane ko dénoncer, to bane ko ba Kagame te. Félix Kanambe a ses pouvoirs sans pouvoir. Asina dil nena ridi politique Kanambe. Nanda Alexis Tambe Mwamba motamemaye a côté de Babouzo Bazali Kamere. Mais tant que nous sommes babande qu'on a besoin baluba pas baluba nos baluba ba conscient ya IDPS metaliba bakarisa que motwana abimaka bo ça fait bon élection surtout linga qui mais comme tu soutenir qui Martin Fayulu na démarche de bango zala qui à la muka tu soutenir qui Martin Fayulu azwaki il mo comme tel atikai pouvoir n'est pas tout yaka tout tambusipe Martin Fayulu na République azongipe 2 millions ce zala qui ngai be yo be so edi burumbo na kasi mokolana liwa Félix ngare sala erwana mokili balinga ba tete pouvoir autonome combat ba profitaka un leader so kutali na peuple il faut passer un message au peuple pour se libérer. Donc moi je crois que Emmanuel Macron na Félix Tshilolo Emmanuel Macron a dit c'est vérité abi ozana pouvoir te ouais mo tozo qui n'est juste na ba lobby to vendre na to beta suma so mais collègue na yo bon na ba ex to ancien collègue to bon collègue na yo comment on a fallu pour pendant Macron na Kinshasa baboki banini na double tunnel nani double tunnel double Madoussou on a double calibre 12 double ouais non double non farina kasalika ke makambo biso tozalaka na Bercy to bisa ba OK makambo to mona to bisa OK ba musicien bazo jouer ba grand rôle ya mabe bazali ba accompagnateur chaka farira na ba Félix na ba Jean-Pierre Mbemba na ba Katumbi bango to bazali les oiseaux de même plumage ba bato bazo ba soutenir souffrance à peu par rapport à ba intérêt na bango personnel les lobby et ça grande humiliation que les lois Macron a comme la massacre le commandé ce que a que ça la pibia
ya bière oyo asalaki mais elakisi ke Fari bakendaki wana kolakisi kote ya botamaka pa atala bakilo na ye beau frère maneni Farira akola na bandale siko na bloke wana na nsima epa na bango siko amemaki siko mobali na ye epa bakilo donc mako mobali ya double tunnel double mobali afali mais ye wana mobali na ye mobali nde président de la république mobali musicien nalobi ake bongo moni bato baki kokanga balipasa na ye bato banzalelo olobi komande eso alobi eso mone bango na basengle Farira omonaki na sengle Emmanuel Macron alata sengle te epalali sengle te bato mpe bayaki kokangana baki mpe na basengle te bayebaki kake bokilo na biso ya ye tomela mwa bière bomona ye donc elingi obake eza grande humiliation ndeko na ngai na niveau ntango topekisaka bato makambo miziki na poto nakasebela bato epesi bango leso bahumilie bayebiki peuple wana aza peuple ya masanga peuple moko sans valeur ero bandeko na biso na bagoma na babutembo baza kosubir grande humiliation baza kokufa na minute pendant 27 ans lelo oyo bandeko wana Farira na mobali ne Macron bakena kohumilie bahumilie mémoire ya ba Floribert Tchebe ya ba fidèle bazana vraiment moi je crois que lobi to développer très bien donc au moment na ezala Félix Tshilolo na Farira ezali kaka mwasi na mobali noma etali biso te biso distraction eza biso te eloko makasi na tolobela ville lelo toleki po toyebisa bato ke toboya musique na kati ya Europe lelo tozobenga bato tous les 17 mars mwana mwasi moko oyebi ete Deborah Lukala oyebi Deborah nani Lukala Lukala etiki mbukusu abi obeta ya abina yebisa yo ke abetisa ye bongo honorable na ye assistant auto bakomi na bacandidature non ndeko na ngai tozali nous sommes déterminés tokoki kokota na distraction tomoni bato ebele baluka bakufa na maboko ya badiaspora na makambo alire makambo ezokende Papi Gen nakasi okendaka mboka ozongaka omonaka souffrance oyo eza na mboka bapaster bapastan oyo bakoma kotikala mitakalo basimbaka bakoko bavoka banzete wana na bamusicien na soi-disant na bapoliticien wana bamemi peuple na biso na kufa yango tolobi le 17 mars biso tuto na Zénith ya Paris na 10h mpona kobloke Deborah Lukala bandeko botinda bamail botinda bamail na préfecture à Paris na epai ya police ya Paris na Zénith botinda bozwa bamakilo to ekufi botindela yango préfet ya Paris arrêté parce que so arrêté te ekozala fois 1000 ndenge ezalaka na Bercy yango wana nazanga moko te aza mpe na bacommanda eso commanda eso nayebi ke elobi tozala na yo awa eza vite fait tokoleka boye te parce que eloko bato baolanda yango kaka lelo oyo bato baolanda yango moi vite fait voyage mpenza ya Emmanuel Macron akende kosala nini akende kaka kotambola bongo akende kaka komela masanga akende kovisite bandal to ezalaki na nini non Emmanuel Macron akende kuna mpona intérêt ya bafrançais d'abord de mpona kosala un peu korenforcer pays à Afrique continue toujours na kozala pembeni na bango parce que ba perdre déjà au moins 4 pays elongwe donc baza na contrôle nango lisusu te Poutine azo gagner oui après bakomi omona ke soki batiki na alire oyo Afrique bako perdre parce que soki ba perdre frère yo na éviter soki oya na Belgique po mpiaka oyo kobeta bino na blague te soki ba perdre lelo yango mona ke kuna plus mpona intérêt ba français akende kuna mpona Félix te mais tango akomi kuna yena Félix normalement makambo eleki na média yango ete bayokanaki parce que je suis sûr que tango banza la conférence de presse ba filtraka ba information banini ba question biloko tout mais omoni ke nzambe kimbango abimisi bango libanda bango na bango akomobimisa na ba vérité parce que moi je ne pense pas te na coulisse ba solola ki makamba vérité désir ne ba solola ki yango te na coulisse batika kosola jamais te ba irrégularité à France que et pas na bino kopé kuna ba bibembe pe mongo ba votaka
mais bimi kaka wana mi bimi balé tellement ba tout ani wana ba comme olobela na ba vérité. Donc Emmanuel Macron makambo ki ko sala kuna ki kuna pona intérêt ba français. Amoni. Mais bango tout bazana ba sala rôle ya Kagame. Ou tout kuna question moko a olobi quand même Félix azolo ba vérité oloba ke alobeli Macron alobeli moi eloko moko. Rwanda oui agresseur ya ba congolais za nini mais bozo sa bo. Mais na ebité na papi gene. Au moins soko fandi na moto mingi. Soka solo ite ko yoka lipo sola lipeka nae. Oba maso soko li nante. Soka brosser to yoka master munokono solo ko brosser nante. Soko fandi. Biso to fandi na Félix to yebe c'était na aventurier escroc. Kagame auti ko loba kuna. Makambo oyo ya sinyaka yango aloba te. Kagame auti ko loba ngoti. Na izaki na anglais. You want me to speak in English? Au sentir. Kagame a tout le en anglais. Ce monsieur, il n'est pas sérieux. Makambo ya signaka. Na makambo kendolo bala Kinshasa, c'est deux choses différentes. Makambo ya zolo bala diboso Kagame wana. Yango makambo signé na Kagame te. Oya zolo bala diboso Macron. Et Macron a a timbeli. Aza ko rappeler que makambo oyo zolo kanamboka na biso mamba français te. Bato babomi bato na mboka oyo bayibi baza libre baza awa na mboka na bino mais aza ko rappeler Félix yo zolinga ko bwakela ba français makambo ya kolobake o ba manini ba mboka ba rwandais baza ko sala mais makambo justice na mboka na bino bato tout bayibi babomi bato baza libre ba circuler donc ils a ko lakisa bino que Félix aza na embrouillère ayebi vérité et réalité biloko a signé ki na M23. Rapport ya ONU eza koloba bien que dans 2013 Félix Moutuna IDPS ba ke ko signé ba accord pour M23 ezonga. Mais aux hommes on a que devant Kagame azoloba ke il y a les problèmes de M23, il respecte pas les accords. Il y a bosani ke yemo ko pe na accord na M23. A signé na bango accord ke il faut ba kota na Kinshasa ba ko pesa bango ba banini ba poste ba ko intégrer bango na kati ya armée ba ko tia ba musuwa ko zana banza ngungu a signé na bango. Mais devant Banini, Macron a rappelé que les M23 ne respectent pas les faits, c'est les faits. Mais ceux qui a ken anini, ceux qui Afrique, ceux qui de l'Est, wana, oh ya bangwana, ceux ceux qui ni wana, na ningata oyoka biloko wana te. Kuna zo signé makambo susu. Mais entre temps Félix Azana comme président Azaki le roi n'habite sur la longue Azaki le roi président SADC quand on parle de SADC ils ont Zambie Angola Afrique du Sud tout Azaki président SADC pourquoi Félix a coquille pour résoudre les problèmes il y a ma M23 t à Kolbake c'est moi le président n'a proposé na SADC que il faut tout attaquer M23 à ce Congo c'est un embrouilleur un sorcier comme ça à la grande taille à la sorcier bateau au moins il faut Félix na ebité ceux qui toko traité nini no moni yena Macron et loko itikala ka muke wana boyo kango boyo kana noté na cadre diplomatique ezayini bagarre ba wazaki peme pas violent Félix alinga ko bunda to bomona ba imagine ya aéroport abate c'est voyou bomona tenga zo bunda na ba policier belge quand waza ko pointer Macron d'ailleurs il a déjà incident diplomatique grave yo président ou pointa kalokola donc so ezaki Gisèle Mpelaboy katuka tout fito mamweba oh et loka lingaka yebisa Macron yango wana nini tout fito mamweba po yango bazaba spécialiste na bango bango peza wana na koti na ya kati te ona betika ya likolo po baza soka nyati ne wana nyati peza ngana yebi lo bango mena lo bawati amone tanga badoki na Macron abiki alingaki azwango peza tout fito mamweba mais éviter ce molimo qui ya nini ya Tshisekedi kanga ki koloba wana te okufa comment on zo bana la bêtise te eza tout faire maman note OK tena koti na oya ba ngwali parce que baza spécialiste na baza ngo soki 8 abeto ya liboso na version ya be ayiko beto na deuxième version ayiko beto akapela nango okufi aux définitions et ça la moko na États-Unis abenga kichala mwana abengaka bazaka soki faut tumbuli Félix babengi abandaka nano papi geni boni uza malamu uza malamu chikobiso peto uza malamu wewe njikwambila bitupa anyati wana koti sinano akapela tango wewe ukoti za boye nini single nini okufi tu akoti seli Macron abengi Macron maya ko beta liboso Macron ezate place wana okufi. Mais Félix a zaki prêt à finir Macron. Pour finir biso te ba komandaba.
aperdaka ba pédale mais lobi na kamwe molimo a Félix ya Tshisekedi kangie monoko pour ceux qui ezaki ba biso boya c'est afingi biso mais lobi makambo biso tolobaka finga biso ba combataba Macron yebisi ya fara que au gagner ba élection tié là par désaccord Tozonga nabike vite fait sentir présence ya Emmanuel Macron siko na Fally Ipupa mais oh ya donc yo za distrait yo so mon président mo baké sans cinglé oh bon t'as l'image bon Macron là non mais parce qu'il fait chaud aussi et ça promotion à mariage pour tous ah bon écoute hein en tout cas il faut que vous amis pour comprendre oh yo mo tazaki na débat batunaye azaki na batunaye mi balé ministre yo soki muyaya na Fally Ipupa bien encadré soki bazaki na zuwa te pourquoi ba memi na paka chumate ba monsieur ba ke kuna fo awa biso zuwa Fally na ba kangi ba bloquer donc ça dit Macron fa ba memi na paka chum mais kuna ndi place ba momi soki oliki na place olingi o vivre kende place ya basi au moins yo ka ici Fally ko céder muyaya pa ko céder oh donc Macron siko nani mobile nani mosi mais Macron jote oh Macron de Joe bon ba te ba tout dans la bina répète vous êtes petit ça comment est-ce que tu là on a si na bombi mais sans oublier que Macron a coopérant mandat les autres qui aussi a besoin de bon a outil ça la paix pibia bière ça les savoir pour jamais Fally na niveau azali ako simbela yo eloko eza na étiquette non ça la kisango sa pib jamais mais bomoni na yena Macron bango tout eza nini comment on va bien dans nini Castel Macron ali mbongo a pib ya Castel Fally abendi kombo ya nini ya Castel parce que jamais Fally akomela masanga ala kiselo kwa na teso ga lela mbongo pour yebi business na bombio pardon parce que il y a dit Bolombo moi réaction rapidement tout ce qu'il y a quelques minutes réaction na yo au mona Emmanuel Macron na Fally Ipupa et puis conférence de presse aux au moins 3 minutes pour tout ça. Ok, merci Papi Gen, c'est pas trop monio. Merci. Ça fait longtemps. Pour nous en tout cas déjà tu peux n'appeler ça un mot na ba fidèle news ya tout le bela vie hein tozala ka baninga na bino te tozala baninga na bino te nous nazala ka muninga na yo te Papi Gen tout le bela vie bande ko ngai makambo o isolé ka sikola monde makambo isolé ka la monde ne faut pas nous servir pour minute ya mingité nakolo baka boy na lo bakiri voilà le peuple africain panafricanisme panafricanistes sont tous debout batelemi likambo wana ebangisi mokili mobimba ezobangisa bato ya nouveau monde ezobangisa baaméricain ezobangisa baanglais ezobangisa bafrançais oyo bakomi koperdre bapays na kati ya afrique parce que bango bato baki na mwa monopole ya bapays ebele yango moni après nani ministre d'état américain oyo komone kemingai ayaki sali tourner na Afrika Afrique du Sud Rwanda Congo banini Macron pe aye sali pe aye tourner azo sala oyo aye ko sukia na kati ya République à démocratiser du Congo bazako ya parce que bayebi ke y a une guerre na Ukraine guerre wana za na Ukraine ça leur demande des moyens et puis africains to laxi bango ke ils sont injustice na bango ndenge baza ko soutenir Ukraine na agression ya Russie baza ko accuser Russie mais tandis que il y a une guerre qui a fait plus ou moins 30 ans na République à démocratiser le Congo les Zaïre Zaïre et que tout le monde soutient ya ndenge wana te donc quelque part la Macron ba ko tambola pour comprendre que sikoyo raison ba perdre bamboka donc Macron ce gars yé par la biso ayi ko lobanimi avant ya la visite à l'obi nous avons la France comment s'appelle les pays les pays des zones francophones il y a ouest et Afrique lui personnellement il ne voudrait pas perdre la République à démocratiser du Congo est-ce que biso de la colonie française non de la colonie française est-ce que biso
biso nini peuple na biso adépendaka na ba français non bon donc c'est clair tolobaka monoko moko mais toyeba yango ke mutu oyo aza kosala lobbying ya nani ya Paul Kagame azoboma biso azwa marqué biso toali 100 de millions tolobaka français azwa francophonie apesa yango na secrétariat nango na Louise Mushikiwabo rwandaise avec l'influence ya Paul Kagame ndenge azaka masa na ye ozomona lelo oyo bino bolandaki 20 millions oyo bapesi financement ya na pona ba arme na nini na a faveur ya Paul Kagame na M23 na Rwanda mutasali lobbying wana ezali Macron. Alors Macron et ndenge na biloko na tesali peuple biso peuple to lobi non toko sibiri kan ningo na te papigen ya mo to telemi to sali ba mobilisation ya somo Macron moya ya na moyo ezaki sute première victoire ayi na butu pe azongi pe na butu ayi na butu azongi pe na butu donc na mokuse ba chamaeli na bango ya ye na autre na ye muto ya bengisi nani Félix Chilolo qui est complice dans tout ça et talibisoté toujours est-il que voyez que biso la peuple mokozi tout de suite on dévoile tout tout le bas que Félix n'a jamais gagné les élections donc yemoko Macron et Goloba polele comme quoi que Félix a gagné à président c'est parce que il y a eu un compromis à l'africaine. Il y a des bonhommes na limbisa pardon parce que tant na biso peneza muke na babino lobby bande retrouvés na suka vite fait lobby bozela ba bombe émission mobimba to sala na peuple mokonzi pona situation parce que tout ça ba situation moko zo senga vraiment to lobela yango en tout cas d'ici là portez-vous bien rendez-vous za moko lobby to za na bino to lobela vie merci beaucoup merci Ingeta. Depuis plusieurs mois, la vidéo a pris une place importante dans notre vie personnelle et professionnelle. C'est pourquoi nous vous proposons une solution professionnelle pour filmer, enregistrer et retransmettre en direct vos événements. DSP Studio anime, sonorise, filme, éclaire tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, clip vidéo, conférences. Choisissez l'assurance d'une ambiance garantie grâce à plus de 18 ans d'expérience. DSP Studio réalise vos vidéos d'entreprise, photos professionnelles, assure la promotion de vos produits. Pour que votre événement soit une réussite, contactez dès maintenant DSP Studio au 06 29 87 98 40 ou au 07 83 21 21 67. DSP Studio. Duo ingénieur Steve Malungwene et Papi Gene Tolobe la vie. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongi sa bolingo oyesila kite. Baron Mbala Sandrine Sengal, Kimbinza. Lelo yokeyo. André Ntsumbu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama ade nani alula yote o. Rosa di Rosa. Nani alula yote o. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aswe ya mama e Mark Makalato professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aswe ya mama e Gina Kiakou na Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote o Germain Mampuya nani alula yote o na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aswe ya mama e Ambrogeni Dikengele Elembala Légion de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aswe ya mama e Noela Kunga de Bundes Didier Muzinga
Mozinga de Francfort, Alexis Nosé Anta, Jean-Marie Soba de Londres, Franck Massaka de Zurich, Chabali Manuel Mac, Gisèle Nyengetan, Karine Yenga Boule, Moana Paris, Chifa Kamba di Malela, Ado Senga di Sengomoka, Edo Zola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, Mokili Nzambe makambo maleki o, Mokili Nzambe makambo maleki o, Mokili Nzambe mokonzi o, Epa ya kendanga ya wama wana motema Nzambe o, Mokili Nzambe makambo maleki o, Mokili Nzambe makambo maleki o, Mokili Nzambe mokonzi o, Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jena, Spanion Dombassi, Géo Kisunga de Génie, Taziro Tazimambo. Amboya ebale bougie na maboko chérie Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera kobondelo zongisa bolingo oyo esilaki te Para Mobala Sandrine na Sengal, Kimbenza. Lelo yokeyo André Ntsumbu. Lelo yokeyo chérie ya mama adenani alula yote Rosa di Rosa. Nani alula yote o na kitoko na yo nasengaki na Nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama e Marc Makalazo professeur nakotaki banda kwa Nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama e Gina Kiakou na Paris, Nies Mateus na Paris. Nani alula yote o Germain Mampuya. Nani alula yote o na kitoko na yo nasengaki na Nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama e Ambro Jenny Diklengele, Elembala Légion de Paris. nakotaki banda kwa Nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama e Noëlla Kunga de Bundes, Didier Mozinga de Francfort, Alexis Nosé Anta, Jean-Marie Soba de Londres, Franck Massaka de Zurich, Chabali Manuel Mac, Gisèle Nyengetan, Karine Yenga Boule, Moana Paris, Chifa Kamba di Malela, Ado Senga di Sengomoka, Edo Zola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, Mokili Nzambe makambo maleki o, Mokili Nzambe makambo maleki o, Mokili Nzambe mokonzi o, Epa ya kendanga ya wama wana motema Nzambe o, Mokili Nzambe makambo maleki o, Mokili Nzambe makambo Professeur maleki o, Augusto de Jena, Mokili Nzambe mokonzi o, Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jena, Spanion Dombassi, Géo Kisunga de Génie, Taziro Tazimambo. Ngambo nini ngana mema moto nini ngana boma o eki ya romarike yo astre moto nini ngana boma o ngambo nini ngana mema eki ya romarike tuninga décor aza wapi boye ah décor azwami na site kitoko oyo tobengi Toronto City
VIP de Maluku. Et ça espace pour yo, pour nga, pour ndeko nyonso, ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yoga avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau, bosana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembeni na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et puis ça te zoteka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To passo la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. To pe otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chenibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains. Que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Robert Ngayo, Poto Somba, Toto Manekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku.